Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image! Tant que bon, on a pour mon mutubo, oyo bino bo luka ki akota wana na lokuta, yemo ka salo bige moke se kufelo mo bon cesate. Merci pour le message capté et comme les biso bena. Donc, c'est ça, les lots viennent négliger. Nazo peso ka loko moko zela mukolo ba koche bembe wana ba ko exposer ngo. Okomona ba voiture nego. Mais okomona muto sa wana ba souvenir na lokuta. Nazali na ndenge na lobela. Moke se kufa, lobaka bon yozo ka phrase muto wana. Moke se kufa. Liyo lobaka nazali maloba te mais moka ndese kufelo ko bon cesate. Ah donc il faut ça maloba na loba. Te lobaka wana po na mawana ba musicien parce que ba moni surtout ba grand wana ba za ebele na RDC. Surtout tani ba za ebele ba moni. Donc, bah, parce que la voyage casse les lots, tout bah, surtout il fallait bah. Il fallait bah, mon bazar. Maman, parce que la biso, l'air va porter parole na bango, na ba bureau na bango de kuta wana parce que la biso ba yebisa bango ke oyo bosani oyo bino bosani na ba musicien oyo eza déjà message bozo pesa na diaspora. Bozo la biso déjà que boza incapable ya bozala kokozala même ensemble, même na tango passe. Maintenant, si vous êtes incapable de se réunir là où il y a même mort, bon, vous réunir place bon dans le lobby, au moins de Bazawana, sauf que Félix a lobby n'a pas si 1 million de femmes. Studio ne vous boucane. Au commun n'a n'est pas de la carte voyage. N'a pas la carte. Au monde donc ce qu'on va taboyer tout ça la face là-bas. Ceux qui basent ça là déjà ndeko na bango musicien boy. Bongo yo muto olanda ga lokola otika ka bana na yo, ototika mwasi na poto kati musano pour olanda batabo. Il faut tirer l'exemple et les conséquences. Ceux qui va sali def boy parce que va sali malamu te. Mutu ni sto za ça tali ndenge et dérouler derrière fio wana. Non. Même Yamadou ça va pas passer comme ça, même Yamari Missam ça va pas passer comme ça. Tous les deux sur l'anda qui a makasi. Mais mené ça et les gars qui boy été mais bon, il y a Cameroun, et puis bango bazo kufaka libanda nous on comprendre été on dit ba mission na biso na kisa so ndeba ozala kokufa malamu bako kufaka libanda tu aurais full ba bien toujours mama tama bako fa ma on dit ba kokufa malamu te est-ce que kokufa des si muta ba que le préfet ba kufa na bango libanda pona kati bazo ngolo nde ezo simba te mais yo zo mona te que ba jouer ba on so le kufa libanda et puis kasi bazo mona que na kisa ça va ozala négliger ba que le kufa na libanda comme ça boko zo ngo série au moins papa wemba te tanga kufa libanda muto ke mené ya pas so ki na kati ba on négliger donc vraiment naza déci pour la moment ndenge ba traiter corps ya général de FAO na ndenge ba sali organisation na mais to c'est na fin na mo mala musu wana mona o mona mboke kufa pa koya eloko ko bongisa te mboke kufa oya eloko ko bongisa te mboke kufa oya mais trouble président trouble de comportement fait yo ça qui kasi to zo bengi mikolo trouble de comportement ça na problème de comportement tu regardes moi ça là quand on a mis c'est tout attends mais ça na trouble de comportement yo kana no mutu a voyager 135 voyages mboke ezalaki bien mais c'est maman ezalaki bien 135e voyage au sala bien kroko azolata montre azolata kitoko famille bongi na ba mine kuna ezali wana mboka eza malamu OK mbonga sotu mouton balie mboka eza malamu na kamere mboka eza malamu chilege ou balie mboka eza malamu mbonga ba soldat ba kufi wana détourner mboka eza malamu mbonga ni mbonga ya gratuité d'enseignement ou liba konga ke nango wana mboka eza malamu siko oyo yete sabiso kufi par rapport à ba mbongo nyoso te bimeli biso wana na woni ngana comprendre to sina salaire ne sous 2 millions quelque banda koti wana mboka eza malamu mais vous osakana ba tondeni vous mona ba ko ba bobo sakana ba congolais yango ba congolais ba baza mayele te ba ko comprendre makamba boy nous to kokota nango te en tout cas mon général ata batu ba négliger na ko négliger te mais négliger ba congolais baza na biso toza na souci na yo to yebi oyo sala to yebi ozali vraiment nzamba ye kozwa angelu na ye pema na kimia vraiment to ko baka pema na kimia ono ya tous les diaspora ba congolais nyonso tout on est-ce que ba ndeko ba na ko défendre yo ko msiba ko monter ba mise za minene ba libanda ba mise pas voyager dans un problème avec baza libanda donc so za libanda roya mais wasi kwa songi ndenge wasi kwa pata libanda masana kisasa siko bon akite na aéroport quoi
Mamso aye na sima. Ah, les batables de Churamboma. Tout le par rapport à Kokende, on a voyage. Il y a un voyage, voici va à écouter voyage naïe. Ah, ça qui est en France, on habite là. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça l'essentiel. Maman, au moins ma musique avant de solo. Les autres monde ni kamba fali, les mêmes jours des fois on a la mort, il y a Babé, il y a presté dans Cameroun, ba Cameroun qui se joue dans Bango Tombo. Moi si moi je vois qui se joue dans Balade, il a pas Cameroun Tombo qui m'appelle. Ah. Alors puis pour Nanini, Babé ni fali que les presté dans ma Cameroun ba Camerounais. Ah, maman. Vraiment, oui, moi je crois que les Camerounais, il faut quand même mettre des vins, il faut quand même mettre de l'eau dans le vin. Parce que nous avons aucune leçon, il y a moral pour recevoir là-bas. Nous avons aucune leçon, il y a moral pour recevoir pour les Congolais, les Camerounais. Parce que normalement, notre je vais dire ça en français pour qu'ils s'écoutent bien. Quel est le musicien camerounais qui a le niveau de Fally Ipupa? Non, le niveau d'abord de Fally Ipupa. Ok? Il faut tout ça, il faut qu'on soit sincère. Et puis, si le président Biya et sa femme, très contents, et puis nous sommes un peuple toqué dans Binois. Ils étaient contents. Voilà. Voilà. Sa femme là, je voyais. Mais bon, maman présidente. Congolais, pardon, les batailles de Churambomozolo, pardon, Congolais, surtout, il y a Diamant Noir TV. Tant que vous avez l'émission, vous avez l'émission vraiment, j'aime s'il vous plaît, avant que Churamboma continue. J'aime la bino parce que l'émission, il y a tellement de problèmes. Vous avez j'aime ça, parce que l'émission, il y a 4. Vous avez j'aime pour les batailles de Churamboma continuer. Pour j'aime pas, et ça, l'émission, il y a 4. Vous avez j'aime. J'aime car j'aime pour monsieur Katate sur Bolito continue. Bon, plus de 1000 personnes vont là biso. J'aime nayo kaka yosenga. J'aime. Merci les batailles de Churamboma. Moi je crois que en 1988 France est bataille coupe du monde. Parce que il y a ba. Il y a ba on a rappelé ba on a né bato maïle bazoloba. En 1988 en France coupe de France c'est Zalakia. Mais ma bien qui Youssou c'est un Africain sénégalais. Ça n'a rien à voir avec la France. Et puis les Français sont racistes, mais Bandimi Youssou Ndoura voyez maintenant mon Apolani. La Coupe du Monde il y a France. Mais arrêtons un peu. Et puis tout que les plus loin. Match il y a si je me souviens Ghana ou Ghana Égypte comme ça. En 2000 et quelques mois. Bien qui chanteur camerounais ou et empêcher qui battre le côté. Et puis nous les Congolais, nous sommes ouverts, l'esprit ouvert. Nous chez nous nous avons un monsieur qu'on appelait Pépé Calais qui a chanté pour Roger Mila. Une chanson qui est restée, une chanson populaire au Cameroun. Roger Mila n'a pas Koundé Keke, Omani Biyiki, qui encore, qui est Samuel. Mais quand Pépé Calais chantait pour les joueurs comme ça, nous, chez nous, on n'avait pas de joueurs. Des Kakoko n'étaient pas là, des Kidou n'étaient pas là. Non, combien de diamants aujourd'hui, j'y rajoute même. Ah, c'était le disco qui était là, Mamalé, et tout comme ça. Pourquoi on n'a pas chanté? Est-ce que nous on a fait ça un problème? On a trouvé que c'est normal. À ce moment-là, c'était Roger Mila qui cartonnait en Afrique. Mais si aujourd'hui c'est Fally qui cartonne, on a appelé Fally. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème aussi? Ma soeur là, qui s'injure à Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. C'est Camerounaise, c'est une Camerounaise. C'est l'elle qui s'injure. Est-ce qu'elle est énervée contre qui? Est-ce qu'elle est énervée contre Fally ou pourquoi on n'a pas appelé les chanteurs camerounais? On a fait appel à Fally. Mais parce que Fally est le mieux pour l'instant, il est le meilleur d'entre tous les Africains, parmi les générations de Fally Ipupa. Moi je crois, elle voulait qu'on appelle qui? Jacques, tu as dit quoi? Oui, vraiment, les Camerounais galèrent. Ils sont juste jaloux. Ah voilà. Ah bon? Oh. Nous, on a notre Fally Ipupa, nous avons notre Ferré, nous avons notre héritier, Didier Lacoste, nous avons notre qui JDT, nous avons notre Soleil Wanga, nous avons tout le monde, la Cabossé, tout comme ça. Si vous ne l'avez pas, restez tranquille, essayez un peu d'améliorer. Bon, mais nous, il ne faut pas chercher des problèmes, il faut tester. Nous, pour nous, ça ne nous a rien fait quand, ça ne nous a pas même affecté quand Pépé Kala chantait pour Roger Mila. C'est ça. On passe? Ouais, qui s'injure là. On passe ou tu continues? On passe? Oui, merci Churamboma, ok. Parce que c'est une journée avant moi, j'en ai bissoté. Ok. L'imbattable de Churamboma. Lika Monoussou, sous ton cani parenthèse pour Ozonga. Vital Kamera. Ah! Churamboma. Mais n'a tout dit. Que tu regardes nos Vital Kamera, mais ici, tu vas te payer, maman, si tu vas te pile na pour toi. Vital Kamera. Azana provisoire. Kana kata na mukuse. Yoko, qui est provisoire pour les vignes sur le Congo, ça provisoire. Tenga na lobika. Engane na baki c'est lui. Postal de martyr, tu le signe que ça provisoire.
au moins on a soza comme moi on a battu que nos comptes toilette c'est provisoire. Je n'ai pas fini. Regarde tout pas provisoire. Président de l'IDPS provisoire, secrétaire provisoire, tout est provisoire, OK. Provisoire mais les lots na Europe toyoki conférence toyoki yokinde tozoyo kamato ina biso mais parmi makambo surtout wana o bandeko ba benginga o ba komi na WhatsApp que tu as un bon mamuto yo mutoza liboso ya makambo na ba commentaire ba congolais bazolanda yo maman na kolanda ba congolais on ba congolais nous avons un sérieux problème ba congolais bazolanda biso to dévier combattre to dévier ya mo na lobaka na zaka réfléchir na la intelligent parce que ça dans ma place il faut mettre l'intelligence au lieu de réfléchir terre à terre ya bongo bongo so ko moni fiche affiche ebimi lelo ya kolobaka Vital Kamerhe azosala nini conférence na ye donc le 17 lundi bapesi RT bapesi pe na place te bazosala ngo la concert à Fabrikas mais muta misi fa fiche na ngai mais voilà ya mode conférence de presse bande ko na ngai nazo s'adresser siko na maman congolais ba papa congolais ba combattant ba mfulusi bateau nyo surtout babundelaka mboka voilà le moment est là Vital Kamerhe aye siko azosa la conférence de presse na ye le 11 bien précis après si place le 11 non le 11 donc donc enfin ça le 11 et le 12 ça le comme l'obité non il faut ça le 17 pardon le 17 pardon donc face à la mort le 17 azosala mo awa na Paris parce que azana Paris awa navandaki na ndako na moni ve na nga chérie ya wendo je le salue en passant place azolanda ngai balaki groupe ebele bakenda koluka place azovanda na Genval babenga lobi maître ngabi papa na yebi makambo wana te na yebi kutu ndako ya bato wana te ebe balaka te ve chérie ya wendo azolanda ngai na bakombata mosusu effectivement bakendaki place avanda bakomi esika ngo la police aza mopanzi boye selon ve chérie ya wendo na expliquenga la pamoni pe mwana ya jipe moko azobima wana après non mais bon ça là qui n'est pas au moins qui moi na JB wana parce qu'il fallait beaucoup t'anayer directement tu n'entends pas que le monde a vu non les 12 oui les 17 oui OK le 17 donc fallait beaucoup d'habitude ceux qui sont là qui va combattre ba jeune on a bien ba sang froid le gars ba nani ba papi volcan le gars ba nani ba o musunani ndeko nanga isoro bilele ipo aiza donc na yebi ke mubalinga ba donc soda ndalinga ko misana kata ndako wana parce que ce moment déjà indice qui nous ont mais quand directement si quoi à la meeting à la conférence de 17 bah pesi place te maza na France awa bande konanga ba combattant je crois que tout le monde se mobilise sur musique ezali nazo le voilà bene comment le voilà kache la ba mongo benga mon kole kache mo ba bangala be mon kole ba fungola ngo kaso ba che moto la liboko po fungwa si ko lelo e bande kwazo la ngana biso nyoso te ça dit ka mutu moko te azana kisasa te azana esika musute aza na France esika combat ezali batalon de bazolanda ngai le 17 eza lundi un lundi katana musala na yo tika nyoso to sala ka wana yaka to kutana lundi wana lokola ba pesi place te eke bozala kaka de bout de bozala kaka le téléphone de conférence ni ya Fabrice ya Fabrice ya laki na yebi ke bandi ko bazana eloko wana to kutana moko wana ba nini yeza prison ba pesi kasi yango ina zonga alinga lobela biso ndenge yani yake na mamuso alinga expliquer biso omole makamuso boyana non vraiment on est désolé que la ngai yango le monde ba tumingi tango sko ba kolobaka notre combat na biso ezalaka toujours na musique o na makambo voilà bactère principal à makambo ngoyo aye malade na jet privé mais tant na komi na kine ana poto alobi azo la conférence de presse sikoyo voilà siko annonce soki bato baza mayele ba kolobani ba yebisinga papa moko soki papa moko alobaka pe kaka na ba Facebook awa asuna na bani na ba émission azotindela bato alobio maître chura mutazala makambo wana buta na niveau ya médiocrité ya bato est-ce que soki nga pena zaki na besoin makambo bato fanya hotel masu na télévision na makambo mina moni bozo bosa na bo mesala mingi na bakosa ka bino wa bo mesala mingi na bato oyo ba mesala ko lo kuta malati aya alobi serelo mona kosi bo fana muto aza constant. Vraiment. Juge Yani, les lois qui là les cambier 100 jours. Vraiment. Les lois les mêmes moutouana aye les biso aw. Tozo yebate aye ko expliquer bato. Mon massage mo monsieur ezali. Mamusu to le bato biso to kanisa na place à la Congolais. Conférence ani.
kasi soki mutu alinga sala kasi ndenge bango bayebi bongo kasi na conférence oyo asala bomona bato te bato nyonso otyela bino makelele awo ozomona bato oloba bazoma bato malamu bokuta bango kuna nabeti liboko nayebi bino omoni bato so aza koloba na télévision awo bamisu bacombatant bamisu biso bababimaka na se kobenga bilongo mpo nga na koso wana bato bilongo yango emonana te namona bango ata nayebi kombo na yo mais tellement nayebi elongo na yo te moye todiscute eza te oyo kaka ngai bamipesa bakombo oyo mosusu okonga beton oyo nga mosusu okakolonga mpuku te bimisa kombo na bimisa elongi na yo comme ça toyeba nde tokodise ndenge naza elongi na yo boye petit nanga mama tonga merci mingi na yo place ozali vraiment leki na biso ondeka na opération vraiment bon rétablissement aza na convalescence mama tonga toza na yo ensemble leki na ngai courage place ozali na mama kipanvita donc ozomona bato ole tozala na objet lelo oyo moto aye kodefie bino si défi yango oyo siko ozolinga kaka siko tiula kaka moto faa koloba makambo wana lokola tiula atalaki nata no mayele na bino soki okwenda wapi fale kaka ya koloba non mais ikongo eza ya biso nyonso to ozotikela bato moko ndenge nini yango omoni ntango nga naza deja omoni makambo nalinga kotya kutu sportif te nalinga kotya kaka motu normal po deja nga nabundaka deja bituma nazokaka navimbaka lere nyonso tu po makambo bato bazoloba ça c'est pas ça kuna kuna sina zaki déjà préparé na ebeke awa tous les coups sont permis mais si ko problème na nga ezali boye bato nyonso tu yango moni kotya bato ndenge bozotya wana lobi yango bao décevoir bino po bato bino kotyaki lobi basoli bino tesio ke misike ezosonga tokofanda parce que bino bakongole boyebi yango ndenge moko bozala baparti politique ndenge bozala makambo lelo il faut avoir le courage quand tu vois les choses affronter les choses vesele awendo je t'encourage tala âge ya vie wana mais il s'est permis na malili eza baki groupe na boyo tanga bakoma bafie mosusu baki tiko luka na ndako c'est ça les hommes baki luka fabricasi te baki luka wera te baki luka wasekwa te mais baki luka mutu oyo aza na mbongo ya bakongolais kasi ye vitel ka me mbongo bakongolais na azongisi en plus aza malade soit disant lito yo télé 17 tu vois mutu aza malade yo luka makambo ya conférence mais kasi ko défi peuple congolais tozoloba kasi yango tozoloba ça c'est un défi lancé le jour on a défi mais ça lokola bato moko bazwa azosala yango na Paris awa tozoloba na Paris ngana aza na Paris awa donc ndenge Félix ayebisaki biso ke aza mutu malamu aza intègre aza mayele na ye wana ekosalisa biso na mboka oyo yango ye na poto paisa bandeko na ye ke ndenge bakonfirmaki bino naza mayele na ye ndenge bakonfirme bino naza intègre na ye kolakisa bino intégrité na ngai kasi nazoloba nango po ayokanga bazola na ngai na ndako ndenge kabuya alobaki ke ndenge avai na kati ya prison wana eza mpo na volonté ya FCC na ye koexplike bino donc alinga faire kura na biso aye kolakisa na peuple surtout baza na France parce que omoni likambo oyo omoni navandi na otala bango naolinga natala force na bango parce que soki ozalaki musicien lelo metolali te bato bazwi bacamion mama déjà soki bato apesi bino le 17 omoni makambo esalama ndenge akosala meme na chambre naye na 4 personnes pour fike esalami nango akosala ngo mpo ayebi ke kosalama ayebi likambo ayebi ke congolais aza moto soif asa moto alingaka non ayebi te mais siko ayebi ke nakozala kaka face na bato wana et puis siko yoka naisa bino jeo ndenge ezali normalement Vital Kamerhe azokoma premier ministre voilà donc sikoyo Félix asa dédoyaki ye déjà alakisi bato ke aza yo ozomona sama azolonga ye azalaka lwande kuta aza incompétent donc bazolongola déjà plus vite possible donc mbonga 100 jours chile ngeu mbonga covid mbonga basoda oyo eza détourné ram na mbonga soso ya Thomson na turo ya suka po bale yango mpe balakisi nini reportage mpe ya kinkole esika Félix atina mbongo bakele osala mpona balie mbongo siko mbongo wana nyonso tu bato wana bayekoesa mboka se kufa selo bango ndo eza eloko bokanisa bo ibe espérer te siko bali baye boyesa biso ni po mboka tozala mboka se kufa bakoyiba bebele boye bakoyoka ta te bango bayibi te za détournement qui en français dinalinga la siko te bango bali lokola bazala na cravate na veste za détournement kulu na neza muyibi après avoir tout ça mutu wana ye na France azo défier peuple congolais lobi ke nazosala conférence de presse awa namoni mutu moko lobi na émission mona landaki to nazalaki na ndako na mosala na seka fort mutu moko abengi alobi il faut botika ye mpe boyoka ye nga bitala bato yango bango ye abengi mpe na émission moko sokola abi botika ye mpe aloba toyoka mamoso aza na vérité abo moi combien appelle quoi abini
Edino, yo za fin, mutaleki wa zate, oza suka, libulu ezanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chicote bango. Edino image, Banza Samba ya Congo.